Bonsoir, bonsoir la famille. Vérité, ya kana oka malé besuka suke komaka. Moi, j'ai même pas le temps. Ya ovanda ba ndoko expliquer ba tu bandaki bezongi saki be bandaki bo. Hein? So bolibo ye ba mukolo YouTube wana boko yeba na bino to na mboka ba mindeleti. Okene na police a yeba mukolo YouTube wana. Hein? Parce que ndeko yo zotala nga soki yo zue eloko na maboko na yo na ndimite yo kobikisa ngo yo poko partager ngo kaka. Mais pendant que le baki a un tel sala qui be mama bijou ta sala YouTube wana mama bijou ta zongi sa qui be tala biso to komi mal réputé. To komi mal réputé. Donc ngai kutuna ba témoin bazala ke to sali mutuje to bengi aye à côté na ndako to kangiye. Mais après ba témoin wana ba baluka na bango baloba n'importe quoi. Ngana kipakate. Parce que mutuya soto azala aimé na batute. Nga kututina bandeko na nga bakota ba finga kanga. Nga na papa wana to sala kinde cop ke winga na sombi ndako na somba kinda ko epana bango ndako le linge kuma na ba problème suka bazwe linga solution. Oui, nga na ko kipe na ngate eloko nyoso to mutako yiko loba. En tout cas, je m'en fous nga na zota la kae na nga bato a maison de passage babima ba play salama. Nazo sala ba commerce na sala ba business nanga nyoso to na ça me concerne pas. Ça me concerne pas mais yo muto yo zo kanisela nga mabe kende funda na police. Kende funda na police to kuta na kuna par rapport botika boko makutato na kabwe. Bokende ko funda police akoyeba soki eza nani mutazo sala makambo wana. Parce que ngala zaki na numéro bato ba benganga. Bato ba benganga za numéro mo ya Congo donc nazo retrouver sur numéro wana te. Parce que tant ba benga ba pesa nga lisolo na mona lisolo ngo za na tina te. Donc bijou YouTube a bijou bokosi bokende ko funda. Soki nani etalinga kutute ba makambu wana. Etalinga te parce que nga naza ennemi ya José Aguate. Ce to kutani toko solo la. Ya za na tango na place ba faire nga pe na za na tango ba na musala nga ba faire. Ce to kutani na couloir moko ke oui photo business moko za na photo sala toko sala. Mais ba penser na bino nyonso to ya batu kende nango musika te parce que aza ennemi na ngate. Aza ennemi na ngate. Nyonso to esala mara na Allemagne. Asenga nga penza pardon et puis c'est fini c'est fini. Batu bazala kutu ba mona penza événement ngondenge leka kipi bato ba wanga na kina bango lobi do mokile zala na ngoka bongo mais biso ba bijo. Donc nga kutata muto lobi na yo. Na lobara toujours ba loba ona mabe kutamela yo te. Donc ba loba ona mabe kutamela yo te puis vérité ya na malembe suka ekomaka. Na ba mama oyo bozo kanisela nga mabe bazo senga bino to solo la bolingi te. En tout cas bo vanda na kanda la bino ti miteme ko pasuka mais toza na l'état bo kende ko fundanga parce que je me sens pas coupable. Donc ils ont dérangé ngate. Ils ont intérêt nini ngala ovanda kana bandi ko sala ba YouTube a lokuta pona ko salir batu et puis la plupart batu mingi baza na ngala bango tozona problème te to tikala ko swana te na nzela to swana te tozana problème ata moko te sauf que za batu mususu baza na so bazubilo ko ngala maboko ba opanzango partout na si boyebi bato boyebi nga boyebi zana batu mususu batangi batanga bakombola baona kati ba obikisa ngate. Bako biki sangate so bazwi likambu na bako mati sangoti soki ndenge nini mais pona koloba ke asala ki YouTube ye mutazo sala boye en tout cas boza komikosa la police est là biso surtout to komisiko salir donc la photo na biso komiko bima na yebisa bino naza abonné na chaîne wana donc ba photo na biso komiko bima mais pas na baluka nini baluka liloko mususu bakoki kokotisa na kati batiko lobake ya na ye azongisi basali boy non mutu azana ye libre osala oya lingi donc parce que ngana koyi kozala te na vanda apana banda ko na vanda la pona banda ko expliquer bino moko parce que bondima na bino te donc ça sert à rien.